Président Bandi Mabe, Abeti Mabe, président Makamwe Belé à Rosal. Hein? Mais Abimsana Djomi Dongala, Abimsana Frank Djongo, Abimsana détenu politique, Abomba prison à Mike, après qui batote. Hein? Abomba Baner, prison, et donc on la peuple. Ba ko so na kato bimi okololi grâce ça la yango un président ndenge nini okaba dictateur siko ko dicter mboka nga na passe okomisa mboka na passe oni kala mingi te bato ba hotel mais là bato ba ko finga bato ba ko sala parce que ngolali nga souffrance te ba ki espoir soki yo zio ba falulu oko changer mboka mais tout monde eloko moko te mais yo lali pongi pona nini babe hein ba école malonga bana ba kotanga wapi hein ba diaspora ba yaki pona ko lia ko tambola ko vanda ba ko zala wapi hein Yé moko aleka na ba ambassadeur alongola mesiro abin bakoya mais on entenda to bon samboka soki motana mbongo na ngi ko investir à congolais aya mais ozo sabango boye minde ba refuler bango akotia bango na sele na maluku wese pesa kata wese ya tono ozo nena bo milinge zo bima tutu obne ba ko do ba foi na pulu somo mboka de président l'embese que pardon bo ngwanzambe tala sikona ba kozonga na bango mutako boya mboka na ite mais ba kozonga salaire nini soko moni jibe pia na bogare ya suka donc so moni le poso boy lokola Bologna kwa ntela so bitabe oye tela kangba moluba pemme oyoki jibe piana soko moni didi kinwane dernier bogare nzoto nyonso ya chocolat noir motambongo amoninga na hote caméra na koloba te parce que lobi ba to suka ka point d'interrogation oh ça yo yebi ba to trois attaque yo yebi na joya par exemple wala dernier bogare yo yebi alors oya zo sala acte pia na boye JPP na soki moi c'est boyo kotala elongité on zamba bombi liboso yebité moi je suis contre toi parce que l'autre célibataire mais conseil na pesi yo à bala. Et puis Amida azaki mwasi ya métis bala penza oyo ba muzungu mundelo azolo mosongo penza echa mosongo boy balima miso pembe ya na kisasa histoire aussi Amida shati bodo Amida na kwa jibe lembeseke omoni moto fuli ayo ngando Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Très chers internautes, bienvenue à vous d'être branchés, un grand merci à vous d'être branchés sur notre chaîne www.congofrance TV. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir me présenter devant vous. Et moi c'est Jemima Kadima. Je suis vraiment heureuse, très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos téléphones, vos postes téléviseurs et pourquoi pas dans vos bureaux, dans vos maisons, partout où vous me suivez. Aujourd'hui, je reçois pour vous un habitué de la chaîne. Et il est avec nous à tout moment, il est avec nous, Toussolaranaye, on l'invite pour parler de la politique, on l'invite pour faire des analyses. Et bien avant que je commence, j'ai dit un grand merci à mon boss, monsieur Didi Dipumba, depuis la France, un grand merci à BCBG derrière la caméra et un grand merci à Mouna, Mouna Nzinga on a coaché de loin. Et mes salutations aussi à Papi le roi carte illimitée Formule Souka Bilanga héros et sa base José Ndombele Chomel, je vois encore HP Redo, Junior Mosuku prêtre Leka boss à boss et mes salutations à Jojongo Ndaimen prêtre à monastère et aussi à Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque. Je vois aussi Coco Ben Limbenga, Tantine Patience et Fanga, Motema Papa et Fanga en Allemagne, la Bundes. Jordi Fouambabile, les labières depuis Ngwanzou, Ridi Gola depuis Ngwanzou, mes salutations à vous. Aujourd'hui, je vais parler avec un prophète, avec un homme de Dieu. Homme de Dieu, on a tout sous l'année, ma sola politique, tout sous l'année, tout ça, on analyse, OSCP Sarabino, et restez branchés sur notre chaîne. Congo, vous avez bien, santé, vous avez bien, santé, ça va pas si. Mais tout le monde déjà bonne santé, mounene, tout ça. Mais tant qu'il faut des alliés, on dit pour battre qui sont solo, na baliwa, na bali tokolobani. Hein? Alors mboko baza gouverner mboka mabe. Hein? Biso kaza to tsike da côté ya luka changement. Tant que tsike da luka changement, il faut batika libre. Hein? Asa occupation est libre. To boy kaka. Hein? Muka oye bisaka na oni. Bon, on a pas si moté hein.
na Tony Mapela na Sinda en Allemagne, balandi monene na bino. La pesi mbote sur na pasteur Doris en Allemagne, évangile Samuel. Mpinda, yepinda doctrine bijunge fa jet privé aviatal. Bala mongala okalengi. Za kongwe West. Gaston ngefa na Genève. Oncle Nzambi apambola yo Jenda ngefa mama lembo Sero det wanyongo abina pesa Didi Ipumba Didi ki noanité osa complicité Didi Ipumba le grand combattant de tous les temps na boketi wayambo tokobosa na ete Nzambi apambola Anaela na Canada na Montréal, Nzambi apambola mama Sambo, mama Lembeseke, yo Lembeseke. Bala mongala, okelenga libala. Motopamba na Suisse yo yangwana, mama Oriette, moi si ya journaliste Bolenge, pauvre Bolenge na Stockholm na Suède, kolo pambola bino, pe bandigon sur Asie, Amérique nyonso kolo pambola na Congo démocratique, Nzambi apambola bino. Merci beaucoup. Et prophète John Gefa, bisotoye awa parce que toye biké yozalara franc oko sarate malgré bata poto baro baké prophète John Gefa liambongo mais bisotoye bi awa bisoto vivara na prophète John Gefa tozana na ngiri awa oui okutika na mena maya lobuti okutika na mena mishu na bino petit nga kutu bese beja ba vie ata nguba tana bina zwa wapi mais suna liambongo na pas ngiringiri nali ya mbongo na obana makampagne te nali ya mbongo baninga bale tala bozala masumu oli ya mbongo tindenga combien bandeko na biso ya poto ba prophète John Gefa ba batuma il faut ko soutenir parce que awa biso to bine to vivre na prophète John Gefa to tambola na Mercedes na yewana to zala na na ngiringiri parce que muto ali mbongo faut tambola na Range Rover voilà prophète John Gefa biso so to ye a to biké prophète John Gefa aza parmi ba combattants au ba banga raté pour ça yo banga mais à tout moment tu yara tout ça non ben mission te mais au qui marocain non moi mikolomo prophète Gefa qui meta braza mais azala na biso ka awa c'est pourquoi to ye susu awa tout ça na quelques analyses sur ma kambezo le kanamboka prophète John Gefa point et bosso to soulever eza mise en garde au bapesi Martin Fayulu monsieur Martin Fayulu est pas ba militant il y a eu de pèse donc mise en garde on les banine ba lobby que ce qui président Martin Fayulu a continué na makambo azo sala donc bango bazo éviter parce que bazo tika sala ba ramener librement azo parcourir azo kenele azo sa ba azo scouter na population na yé partout ya lingi sans condition mais jusque là baza pour makambo azo sala te ndazo inciter population à la haine et tout ça makambo surtout azo loba ba rappeler que na 2011 tant au Félix, tant tu sais qu'il dit le père, abandeki ko réclamé victoire en 2011, qui est Pierre Numbi, azalaki na autorisation, il y a quoi encercler ndakunaye, qui est abimali bandate, ndakunaye qui encercler na ba soldat. Et lelo bango batiki moi libre, mais yé azo abusé na liberté wana. Par là, prophète John Gefa ko le bani. Il dépêche ça tu as polémique zangatina. Hein? Il dépêche ça bossa que Kabila kangaki pauvre Tshisekedi Mulumba résidence privée de 3 à 4 ans. Bango bossa que Tshisekedi Kabila na pouvoir na bomi ba combattre des pèses. Si on bango ba rappeler. Tout te rappeler yo kala bisayo. Hein? Yé a bossa ni ke abomaki bango. Ba bossa que massacre combien pouvoir en place à Kabila sali pour des pèses ba combattre. So bazo ba bossa erreur. Les gens font les populaires collègues des pèses. Font les très populaires collègues des pèses. Ozomona Fayulu tolobi teke akotia moto na mboka oyo parce que tolobi na Fayulu ni discussion maloba na ezala maleba ezoko pese epesa kimia mais na démocratie mota libre ko lobela ko lingi na démocratie mota kama ko sala ndenge lingi so tolobi tolobi changement état de droit bango parce que tchakou national muso abimi ku ne pas na bango abimi déjà ku ne pas na bango abaka na mende le plus grand tchakou national abimi kuna et bako bebisa pouvoir à Tshisekedi bako bebisa makambo ya Tshisekedi c'est un démocrate parce que soit la démocrate a autorisé na meeting ya Fayulu et beta mana Kinshasa te autorisé meeting ya Fayulu et beta mana benité
na butembu te na goma te autorisé ezolakisa ete plan moko ya malamu ezoleka. Ça c'est la démocratie. Ezoleka mpe na chaîne nationale oyo ezalaka mokolo moko te. Ça montre que moi changement ezosalema mais batika ya conduire chef de l'état na erreur. Fayulu azali ennemi na bango te. Fayulu azali moto babundaki komba lelo ke Tshisekedi passe ape président. Ozomona Fayulu azali moto oyo abundaki na IDPS bazobete be milangi ba gaz lacrymogène ndenge akomi lelo bazwa pouvoir. Pouvoir de bazwi bango moko te, peuple pe ezalaki nsima na bango. Mais soki comme intimidation ekosimba te parce que Fayulu aza na bato ebele c'est république mo basima Fayulu. Tozoboya ba intimidation wana toboyi yango. Tomoni ke président ke na mo ba changement mususu to pesa chance mais mabe ya président zanini mabe ya président Tshisekedi zanini azasima ya Kabila lingine tiko dicter ye ko l'action kwa ye ayebi soki ayebi mingi kongo komi le ndengeni kongo ko na mopoto. Voilà, prophète John Gefa Lobi, UDPS batika ko luka ko grimacer président Fayulu. Fayulu la grimacer ka Fayulu la combattant munene. Fayulu bangi Kabila na ba sasi na ba minduki na ba soldate akobanga Tshisekedi te mais tokomi wana te tolingi bauti place moko bauti mama moko papa moko bauti na parti moko conclave ezaki moko pasteur moko daloni pasteur na bango batika okabula parce ata okabula bango na église bakutana na église bakutana bango Tshisekedi aza chrétien. Tu vois les chrétiens ba okutana na quatre église bako kabula eloko wana mibale te to tika makamane zoleka ba militant pe ya président ya la muka balobi ke ceux qui continuent ba ko interdire président Martin Fayulu a continué ko ke église wana parce que ne ba monaki ke ba atelemaki pour président Félix Sakota e bango ba sepelaki na acte wana te boyoka na bisa eloko moko nazo bisa yo eloko moko boy. Moi j'étais avec le président Fayulu nayebi ces questions à combattants ya la muka. Je l'ai dit à président Fayulu, les choses spirituelles ne marchent pas ensemble avec les choses physiques. Jamais bakoko interdire vie éternelle. C'est là où Dieu t'a élevé. Et puis ngana bisaki oko kolongwa na église fait de le fité. Oko kolongwa yango te, c'est là où Nzambe a lokoti yo a commission mutu munene. Et c'est là où Félix abimi président kaka na église wana. Bozai eloko moko. Mais entre bino tokobongisa en tant qu'homme de Dieu. Mais olongwa kuna ndenge balobelo ke église mosusu ezali impossible. Et président dimaki ke akolongwa te à rencontrer l'église wana parce que c'est là où Dieu l'a élevé. Mais bon très ba polémique ya pamba longwa longwa. Ya makama mokili. So yeso ile lo ba président okende te. So que le mec dit 5000 dollars. Est-ce que ba koza sous parce que 1000 ans je sais comme un roi sur la terre. Si va président zo la ba koza ba konde wapi. Et le côté tout d'abord, Luc et Lobina Bisso, 12, verset 30 à 34, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça viendra après. Tout ce qui est comme qui est collègue, ce qu'on confie, l'héros de la confie, l'héros de la vice-président de la République. Azaki ministre des Affaires étrangères, Azaki n'a pas poste terminé, mais sénateur. Les lois sont ignoso. Nous sommes très mabélés. Alors on dit besoin la mokili. Au Bible lobi, dans Jean 12, 43, ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu. Tout ce qui est sala musala naye, ayebi, beaucoup c'est la polémique ya bino ya pamba non. Je parlais avec le pasteur avec le président Fayulu, nengazo ya na zongela sous nabi. Pas question Nzambe alobi olongwa le susu na kati ya nite. Mais la président Fayulu, ce qui ne connaît pas, tu dois travailler à cause de la République démocratique du Congo parce que tu dois souffrir fort. Ma Kabila c'est bazar toujours, baton na Rwandais, moi payer de coller et ça te. Voilà, c'est là le prophète John Gefa. Toujours qu'on analyse, toujours ça lelo. Prophète John Gefa, deuxième point, ex-milicien, il y a gouverneur ou devant chef coutumier, comme on ça pour Atikabiso, bazo senga ba participer na prochain gouvernement ya Félix Tshisekedi. Balobi ba réclamer que bango pe na kati na bango ba militant wana baza pe na ba licencié, baza pe na nani ba sengi ba pe sa bango deux ministères. Qu'est-ce que qu'on va parler? Mais ba ça la mais boya goma kuna essayer de goma bazo na poste ministère ndenge. Ba rebelle partout wana ba ziaria ce sont des rebelles. Olo bazo donner kata Congo, tolo baté. Mais ceux qui sont dans le sapu, ils sont censés bazali, ils sont censés bazali, ils sont na gouvernement pas encore simbo mabeza wapi bino ba pesa ba Rwanda ba poste kuna oyo parce que ni basali guerre pas na bino comme na ça ba déposer ba ar ay bo intégrer sur l'armée bon intégrer surtout dans le ministère ba mabeza te baba na mboka il doit travailler mais ba action basali
ezala bato ya Kabila na bango il faut juger. Donc bango ba lobby qui eza et ceux qui ba pesi bango deux ministères dans des récompenses au président européen ça bon parce que ba l'ITP quand même pour non la président Kabila. Ba l'ITP ni ba ni bitumba te. Ne ba bomaki chef coutumier Kamuna Sapo. Ba longa Kabila ni Kabila longo na longo na élection. Kabila motalongo liete. Il faut dire la vérité. Motalongo Kabila te. Hein? Muzenda longo ki Mobutu na bitumba. Hein? Mais Kabila le père a Koufi, on a remplacé. Motalongo musuki musu azate. Parce que tu bien on liste. Bah ça il est na bango parce que une vengeance chef coutumier. Hein? Ndebi Misaki gouvernement en place à côté Mboka et ba ministre privé hein et son campagne nango te après ces mesures de force nango. Alors tant makamwa pe sili ceux qui ba lobby que ba récompenser et ba récompenser bango ba na Mboka ba reconnaissance ba kota mais ba est go ba kota kindengeni. Ba intérêt moi ba kota kindengeni. Hein et ça m'a bête pour na kimi Mboka moi je trouve ça parce que pesa bango et ça est côté. Voilà le prophète John Gefa est d'accord parce que il est tout bien un prophète à mon aramakam prophète du peuple. Mais le prophète John Gefa ça fait un bon moment aux opérations sous ba prophétie. Est-ce que Nzambe a ozo fond la soumise na yote te okomina parce que eza mutu mo alinga ha mingi esenga na liye ko tumta singa luka no prophète John Gefa lisusu jordi fombaza ngwanzu kuna amna alinga prophète John Gefa mingi solo na isusu mais batubele balobananga est-ce que ça sera prophète à solo ou soit à zalani ka maramba politique mais prophète à solo ça dit quoi et là vous décourager au même balasimako na ko boya ko sa mission tout et je reste na musala Nzambe na bondi la Nzambe yo na bisela ko moko hein ba pasteur ba longo ba ke pa Kabila na parler na résidence kuna ba ko professeur Kabila to ça la prière il y a paix pour ça la 50 ans de pouvoir to ça la to ça la ba professeur Bimi to ça la église yango prière yango na stade des martyrs hein ba président Kabila ki mambete Kabila na pesa to mbongo motako sabino te Kabila ki maboko makasi te ezani batuna yo entourage ni ba mabako mabe a pesi bango de millions de dollars te ba 5 millions de dollars ebimaki hein ba pesi ba pasteur ba église ba no ton sa stade ba benga ki pe président Kabila akende pe na meswan ngai na ken église eli contre 400 prophètes bal na sa émission na lobi Nzambe bato ba zimbongo pe ezokwa lololo lolo paye lolo pe soit disons les pasteurs bazu ba mbongo basu ba rancho ve ba lopango banini ba ko sa prier pour même ça Kabila 50 ans mon bout a fait 32 ans yo de 50 ans ba poser maboko ya solo na Nzambe soki yo za na lola na likolo ba bengi président ya bato so ba ya na kati wana stade wana kauka suka yango mvula ebeta na silisi ko samba Dieu m'a parlé au moins na o sambu sabango ba delier se bazalaki ba monseigneur de bazalaki ba mukuna ba tuyonso bazalaki mbula moko ye na ba kakenza mop e panza bango chance président ya quitté pour monsieur Salima quitté sima ba kay balobini o mbula wana ezaki ne mbula kakenza mbula bénédiction mais mbula betaki na Noé oy bomaki bato mbula bénédiction hein to mbula liwa hein ezaki confusion pourquoi ezaki na prophète moko telemaki akendeki na pese prophétie na mbulo nabi avec la bénédiction de Satan Shadara koleka parce que Satan va les Nzambe hein c'est Nzambe à mettre à tous les temps et circonstances mais avec la bénédiction oya Nzambe hein na li batu ba kobim ezali Fayulu hein et puis Tshisekedi batu ba chene mboko entre les deux moko bimite mais na vérité Fayulu ndemo taswaki to banga Nzambe hein Tshisekedi ba bimaki na plan Nzambe parce que Lamentation chapitre 3, verset 39 lobby, qui dirait les choses arrivent sans que l'intérieur ordonne. Hein? Bateau la tangami balé, moko abimi. Mais en réalité, c'est une, toi biango. Et ça, le coup de vrai, il y a solo. Autour de la personne prophétie, prophétie, bah le bango a sauté, sur le bingo a comme escroquerie. Parce que même Jésus-Christ, il est moko. Au monde est l'autre côté, au monde est l'autre côté. Au monde, ceux qui ont beaucoup de fait. Pe Kabila tiki parce que ba prière to sala ki ya makasi ya ko kale misala na bango ya molili ya mibale yo tuni prophétie banda pa Tshisekedi parce que ça vient en danger professeur tuni na biso ya ngona parce que azan tourner kana batu wana à tout moment le mal peut se faire hein à
tout moment le mal peut se faire soki bino bosambelité pour makanisi bango nzambe akwesa yango te tokolekana kata mosusu kala mingi te. C'est la prophétie. En parlant de ça, en parlant de ta prophétie, qui est président Félix Aza en danger, prophète John Ngefa, toujours qu'à moi, comme on a à tout moment, président Félix Aza escorté, Azota Motobi, ceux qui, ex-président Labisso, président Kabila, a commis escorte naé, parce que n'a pas place, nous surtout, bon, ça n'a qu'à Bango 2. N'a qu'à Bango 2, wana. Il a fait 19 ans de pouvoir. N'a 19 ans de pouvoir, wana, toujours compté taux et chômage élevé, bah, jeune, bah, n'a ni salaté, mais il est Azo Zoé comme mentor. Dans ce côté, le baquet. Espérer que ma bien que ça mon prochain gouvernement ezoya toto zela na biso ka calamité devant biso maman ngala ko biso loko moko kabe je nani président Tshisekedi fungola miso OK pe conseil na pesa président Tshisekedi abenga ba Moïse ba Bemba ba Fayulu ba Zonga ba Sangana oyoki na opposa bazale Kabila zokosaye asangana ok Kabila abangaki nde bopoza wana nde basanganaki na peuple eboyaki olaninga alors Kabila na eloko moko prendre na Tshisekedi parce que 19 ans ça eloko te hein apporter bato eloko te na Congo hein soka moni mboka lokola Éthiopie Addis Abeba ban accès à mer te ban eloko te kaka ba avion Air Ethiopia tala Addis Abeba ville moderne ba même na maïté tala ba métro tala ville na bango mais tala Kinshasa capitale la plus stable du monde ana loko prendre été alors atika mbamba na ya relaxa nini ya za majorité na parlement aza majorité na CENI aza na majorité na gouvernement c'est ce que dans on azana hein tu sais dans le côté on a ninga tu sais que dans le côté mais soit tu sais dans le côté il faut to boité hein a débarrasser na Kabila na muke na boité ozaki ndeko na ngai ana loko ya côté ya été parce que mboka ezoka na calamité et puis lelo na zo bisoke mboka eza na blocage pourquoi na pays démocratique bato bataka majorité na parlement ne premier ministre Bimakawan président parlement Bimakawan bato bataka majorité na sénat président sénat Bimakawan yebisanga sikoyo motoni na Tshisekedi oyo atie wana po ba konja mboka ezola sanini lui il règne mais il ne gouverne pas. Lui, c'est Kabila qui gouverne. Mais le gouvernement, quand on dit majorité, on a l'équipe de députés belé. Dans le gouvernement, on a majorité. On est premier ministre de Mawana. On a belé par exemple. Ça fait 3 postes. Donc, le prophète John Ngefa a 5 ans, FCC, attends moi 2 ans les sous. Après 3e année, le président a dit qu'on nommé Batounaï, peut-être espérer qu'à côté premier ministre. Mais à côté premier ministre, dès que Fayulu a libanda, Fayulu a libanda Fayulu a populaire, peuple a simanaï. Nalandi Fayulu na ben Fayulu président. Na Goma même slogan. Et là là, Saoul na David. Saoul était roi. Hein? Saoul était roi. Mais sur la guerre, Saoul a vomi 1000, David a vomi 10 000. Mais Saoul, David a dit soldat simple, il y a Saoul. Hein? Mais maintenant, ça sent jalousie. Et là, on est dans le Congo. Hein? Fayulu président, Fayulu président, Fayulu président. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous ne refusons pas. C'est ce que dans Zawala. Mais attendre, mais n'en déconnez pas, il y a pas ça là. Et puis, il y a une négociation. Hein? Parce que la démocratie, Fayulu ne sait pas ça là. Mais il faut ça Kenya, on dit là, na Kenyatta. Ozomona tango basangana au premier ministre au président bakambati 5 ans. Alors ce qui est négociation il faut la ressortir parce que à la place de donc président Fayulu il faut andimani kaka attendre liboko et puis akeni malgré liboso aboyaki mais siko aza choisi pour travailler dans le gouvernement bon donc il faut kaka peuple ngana yo ndeko ba Fayulu sala tant on a cela qui n'a moi je n'ai pas de promesse à peuple mais ce peuple dit non parce que diaspora bi fa la salade peuple ni fa la salade mais ce que ça est mboka en otage hein bato ba souffrir mais ce peuple congolais hein tout ça obligé total à intérêt individualité mais intérêt à mboka ko décoller je crois que avec bato na Kabila mboka et ko décoller si monga décollation exact. En parlant de peuple et puis ba o bazali banda mboka
Tous a ba promesse ya misala ebele et puis tous a ba président Félix azo promettre biso de nombreuses choses auto éviter ce de finir par et cause la réaliser à la longue mais pour l'instant à lobi ke bato nyo surtout ba libanda mboka bazonga ba rozonga au moment où prophète John Gefa au moment où awa biso mononu ba ndeko na biso mibali baza misala te siko ba o ba ko uta poto ba ya awa hein, prophète John Gefa so ba ye awa ba ngonde ba rozo misala parce que kaka baza na kombo ya ko uta poto ou soit ba rozo misala par rapport ya ba kombo ngoni ya ba diplôme na bango te président bandi mabe abeti mabe président na makambo ebele ya kosala hein mais abimisa John Ndongala abimisa Frank Jongo abimisa ba détenu politique aboma prison ya mike oyo aprometaki bato te hein aboma ba ner ba prison ezako nyoko la peuple ba konso na kato bimi okololi grâce présidentielle yango bimisaki na ndeko oyo comment ils nani Jekoko Mulumba mais voilà grâce présidentielle président ezali institution mobimba soki a sali grâce présidentielle loi moko yokanga yango ezate pour kazo kaka Kabila parce que Frank Jongo na papa wana baza ennemi na ye c'est comme Moïse Katumbi et puis Bemba non yenda comme na place wana à sa grâce présidentielle ana makama ebele osa oyebi azobo makopi ya ngunda mais bangunda ça sera ba congolais hein motazi mo 1500 2000 atili bandeko na ye boyna boy azako débrouiller siko mindela motima mabe ba profiter nango bino to bozokene na siku na botique et comme l'Europe une année ba ko renouveler siko ye atongi ata bikoki mon côté ata eloko te siko ba ya akovanisa bango wapi bamisu ba teka pe ba mapanga bamisu ba teka ba mapanga ba na poto po ateka ba somba yango te et to ko bomisa ba tuté hein tala susu rébellion mosusu yango wana ya kotelema pouvoir en place yango wana président bandi mabe hein ba école malonga bana ba kotanga wapi hein ba diaspora ba yaki pona kolia kotambola kovanda ba kozala wapi hein ye moko aleka na ba ambassadeur alongola mesure ba koya mais on entenda to bongisa mboka soki motana mbongo na ko investir ya congolais aya hein mais odong sa bango boye minde ba refoule bango akotia bango na sele na maluku wese pesa kada wese oyo ya tono oyo zo nena bo milinga zo bima tutu obne ba ko do ba foi na pulu somo oh mboka de président Lembesa que pardon abo Nzambe tala siko ba kozonga na bango mutako boya mboka na ite mais ba kozonga salaire nini Kabila te salaire $50,000 ba matière de ba salaire ba soldat faut ba ko mozo $400 akozwa mbongo $400 nango Kabila papa Tshisekedi atiko sala akozwa mbongo ngwa réserve na banque Kabila azwi mbongo tweke gouvernement Kabila ba yibi ba mbongo yonso siko akozwa mbongo ba kisa ba travailler wa réserve mbongo ezate ba grève partout grève na grève hein asino makaba non la charité bien donner commence par soi-même banana na mboka na yo so comme makambe vandi otoki ba hôtel ya minene so ba despo ba ko vanda ba ko ya ba ko boya te mais ils ont expatrié mon à travailler à outil Colombie à zone de congolais à natif ya RDC mais à travailler na Colombie aye a bezo azopesa a kopesa 5 millions d'emplois na ba congolais batia nanu Vodacom a wache c'était là salaire de combien atia na tout le monde hein ozoma grand investisseur mboka ezaka ye moko l'état n'a créé un emploi le grand ba poto l'état a créé un emploi dans futa bato batika comme na tona pelengendi na polo chose bien parce que Kabila est là il dicte à la dictature na et puis président zo kayo yo sala quoi Eduardo Santos na Lorenzo comme Santos a dicté il pas question c'est moi le chef suka Lorenzo ka abano kana mwana zo sambongo kangi oyo mbongo ibameki siko azana kiba asala yango un président ndenge nini okaba dictateur siko ko dicter mboka nga na passe okomisa mboka na passe oni kala mingi te bato ba hotel mais là bato ba kofinga bato ba kosala parce que ngolali nga souffrance te ba ki espoir soki yo zwe ba fayulu oko changer mboka mais tout monde eloko moko te mais yo lali pongi pona nini hein bato na basali mabe ozokanga mala ba peso nini 19 ans basali eloko te hein ba bongo même autorité moko ezate au moment où le bamboka msu ba vivre car na ba aviation na café na Côte d'Ivoire ba vivre na café na cacao mais ba sami Sénégal nguba ya pamba ba Kenya ba Ethiopia mais biso na tout hein et puis na biso comme ça manani ta mboka mosusu ba Ethiopie car ba sous aviation ba nguba ba Côte d'Ivoire na cacao Sénégal nguba ya pamba ba autoroute
bavile moderne enzambe apesi biso nyonso ya mokili mpe suka yango na biso likambo nini bamakembese makembese oyo ya bia ya mwete mwete osomona likambo ya nzambe osomona esalameli mwana na yo et moi non mutabali 3 fois na parce que pour l'honneur à famille je ne peux pas accepter parce que moi mais pour l'honneur à famille beaucoup ça peut ferme na bi na boy ferme parce que na papa moi minene te na ko sambwa lokola mbongo ya kala pona na sambwa te lokola mbongo ya kala te na ko sala yango te moi ça na commerce te maman hein ce commerce na bana ba roi na bana ba ya ba prince na bana ba reine mais babala to 50 basi bana Kardashian l'homme le plus riche du monde au moins bana Kardashian bana basi 50 non azan ba ine moi babala na ki mabala rakufi ki mabali ba a divorcer abala divorcer ako divorcer mais bible so divorcer ba donc simbongo ta ba donc simbongo te ezaka makambo ikobo la bible est bonne en Matthieu 19 verset 3 à 21 la bible est claire c'est dans verset 8 moi si au moni soki obali bible ebisi biso eloko kabola bino ezali liwa soki na mariage moke tokati balien wana okoki kose remarier soki mponi kose remarier te okotika libela boye te vi na yo ce que dit la bible na Matthieu 18 mais oyo tozomona lelo oyo makembese ekomi commerce eza mawa mpe mawa eleki tro comment na chanteur na biso amene na mboka Koffi Olomide kobeta concert na mariage ya dirkap na biso et puis na maman Amida Chature et ko lo banini un mot par na maman Amida liboso yo lo bika ya Koffi sans le ba Amida ndengeni parce que na ba Koffi ba ko inviter ay ko inviter ni so ay ko na mariage pour nani mariage ya caméra là est-ce mariage on a zo mona ngoza malamu oyebi homme politique aza homme d'état aza quoi référence osomona même il comme ça même diminuer même valeur ya biso ya autorité na biso ba mboko za na ordre président to premier ministre ou bien directeur cabinet a checker ka protocole li toy batamboli te soko yebani fa démissionner il faut démissionner au lieu de ça rango pour honneur ya république honneur à la république tout monde yango kalango caméra za ki chômeur abala ka mine de temps. Et puis RK Salami qui a nommé et puis après quelques temps des baba na maman Amida Chature. C'est na souffrance na ko misebela mbongo wana. Amida moi c'est JB Piano. Abote ne bana misato. Est-ce que tango Amida boya JB Piano? Ba donc ça ki mbongo na ye? Ba donc ça ki mbongo na ye te. Didi ki na ko bala na $100,000. Na ba fait ba 200,000. Est-ce que ba donc ça ki mbongo ya le président Kamere pa balé na 57,000. Ça $50,000. Ça 50,000 tozo kinde wana. Est-ce que ba donc ça ki mbongo ya na nini wana? Beaucoup continuer biso na kana élection. Mais sont les dossiers à suivre parce que quand Maliba la divorce kana ba tribunal nde vande la kayango pour ba boma yango na poto. Ba nga ba élection truquée nde ba bisaka ba loi na bango ozomona ya misato. Kamera ko sala ngo na katimini. Pour na kopesa valeur image wana. Osomona aye sikoyo parce que Amida pa botina didi kino na bana mibale mbongo esongi te ayiko bala kamera tanga ko bala kamera ka kamera zanga bala ye kaka soko ba nommer directeur cabinet pa bay copie na ya so sala kamera ay bay copie na ya so sala oyebi liki 12 3 bi oya polele oye bomba ko ma polele bosuna na kolo oyebi Kester na kufi ponani à cause na makambo Kester azaki na motiola moi c'est apembe wana allez kaka ba master na ba vile ba récupérer kuwane sali Kester na motema poli kufi osomona bozo luka mwepo bo majibe na mayele bozo bo majibe na mayele jibe a jeune aza élégant boga osomona bozo bo mena mayele motema ya moto motakolo ba motema eleki o mo beta ngai o tiola ngai me ozo kisanga motema te bozo kisanga motema ozo bo mangai osomona ya misato asali mariage wana mukimba 150 wana élevage 50 ngombe 500 ou ebele élevage ba komi na Kivu ba kosala papa Amida
hein Amida yango la plus belle femme du monde tondenge nini mais balobi eza ba circonstance ndesali ki akoma bon libala na liboso na jibe mpia na balaki azaki soki na 16 ans ou 18 ans le balobi azaki no maturité deuxième libala na ye abali liboso mwana deuxième libala na didi ki noni mwana kufi bana bazo la ba problème yango esali sous troisième sous et na braser azaki tantôt peut-être au ndeko simba est-ce que ça logique ozo lo bango wana na mo na position wana bino bata pembe musana bino ngona so moi moi sango motiola boy bokomi na esprit wana bino mabe wana bolingi pelenge ndoko suka wapi ata yeso akoyena lo botaka pelenge na bino to baye pe bino John qui fait bana pour na yo bana bazala kaya non yo kana tsona biselo ko wana tango ya bali et pesi mabe image ya mabe 50 vaches 150 000 ne bambongo ebele wana mais adon simbongo ya Didi Kinwani adon simbongo ya JB Piana Bible ebisi biso na Matthieu 19 verset 3 à 21 na 8 le Bible soki motako boya mwasi na libala même bali soki asukude na adultère flagrant délit soki adultère a été okoboya été soki boboya ni toi tu restes te vino kobala te mobali ndenge moko oya kobala pe o musa kobala à commettre adultère et kobo donc il bala wana so il bala nini il y a adultère et kobo nzambe ya bien moté Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées so comme on jibe pia na bogare ya suka donc so moni le poso boy lokola Bologna ko antela so bitabe o tela kangba moluba pemme oyoki jibe piana so comme Didi Kinwani dernier bogare ndoto nyonso ya chocolat noir motambongo amoninga na hote caméra na koloba te parce que lobi ba eto suka ka point d'interrogation so moi yo yebi ba to toi attends yo yebi na jo ya Brazzaville wana dernier bogare yo yebi alors o yezo sala acte 5 Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées il faut condamner ba œuvre parce que surtout boya biso da maman to so tshela ko te ngala kenanga na komi na mida pe komi amida na caméra luka caméra bombani caméra nga bombani wapi caméra Yesu donc image moko ya mabe pe basi nyonso metiola et kozala mabe Galates 5 comme ke bino beaucoup misa su basi na bino te moyen te ami de phase de reconnaissance motasala les JB Piana ezali Didi Kinwani te c'est JB ambi amida monde mobimba reconnaissance asa lokola neuf les prêter il faut les prêts mon ba yeso big seka zongila ki via molaya c'est que l'homme là c'est mais il moissonnera oh Kofi azobinela ye Kofi azobina abi Kofi azobina il y a plainte bakange 7 ans de prison ferme habita ça on a posé oh ya boloka Kofi mandefo kita to ka Judas directeur à cabinet à soutenir na nini yango bozo benga siko ba ko livrer te sikoyo mais à côté prison mosusu bazo mbongo na poto bafundi 7 ans de prison ferme na ba danser so bana beta bango banjobi ba benga makiki na makembese ok makembese le garaté ok makembese makiki boteli boy ye wana zo bina na mandefa pembe likambote mais je me suis rappelé maire wana akolongwa pe wana akobala presse ya Arabie Saoudite akobala presse Arabie Saoudite esuka bon libala Didi Kinwani wenge BCBG wera son ekene ko beta mais so ko beta ezai malamu te wera beta te wenge musique boni boy wera beta te mais so quand dit wenge musique maison mais c'est qui qui est le patron Babi afin de dimta beta afin de beta wapi afin de madiza de belle pas JB Piana ande ko na mongo na beta na authentique olembe seka afin de siko moni yango eza malamu te e libanga beti tchaku ndeke ko sekate lelo eza JB Piana bozo ba JB Piana ouais quoi pas à contre makambo alobi qui bon ba osala boye JB Piana mutabimisa mwasi na ya mida mais attends raison attends what's ça intellectuel yenda bimisa mida na le baka mida aimbele nzembo mozana mekana na pe musicien te amida tikana emba yo na psa emba embi na pe musicien te tikana emba na pe mutu te yamala professeur amida shati bodo amida na kwa jibe olembe seke omoni moto fuli aili ngando
yango moni soko moni moto azokufa tika ya kufa na pasi na ye soko bimisi ezamba baidaka nzambe te omoni eloko asala yo de nzambe okisere na ngai baidaka nzambe te Amida Chati wana eza mawa mingi. Moi je suis sûr de Wadze quoi à moni mabe en tant que mon ningane artiste musicien ba ça quoi ne mbote ya Judas l'Iscariote. Judas besaki Yesu, bita Judas, ils allaient pas la livrer Jésus. Et ce n'est pas bon, et ce n'est pas bon, nous condamnons ça et c'est l'exemple na Congo, exemple. Si ko basi apôtre esprit mabe to suka bon. Ça comme meke kene na yo, ngala comme ya Amida. Na zo duka ngai kamera. Kamera zoya, kamera ngoya, okozoya pulu oya Jesu. Na suki wana. Voilà, prophète John Gefa pour te clôturer nayo, conseil nini ko pe saji ben pia cité. Ibala papa imba Amazon Papa imba Amazon oyoki aimba Amazon oyebi ba musicien tout, ba chef d'orchestre musala bango makembese ba to yebi makembese na bango. Ils ont pas pasteur, ba linga ba makiki na ba protocole na bango tout. To yebi yango, ezala ko payate. To yebi yango surtout somo pasteur protocole. Quand tu ngama ye, sur la Bible nga, soko landi makembese za wana, tu bino ba sa michiola. Michiola. Bino ba michiola. Michiola ba muna linga makembese michiola. O ba bi roi de makembese, petit muna. So yeso ye, nenge kulusi so beta muna na mutu. Pardon, ozomona yango moni tozolo baboye conseil na pesa na JB Pia na boye JP na soki moi si aboyo kotala elongité on nzambe bombi liboso ebité. Moi je suis contre toi parce que tu es l'autre célibataire mais conseil na pesa yo à bala et puis Amida azaki moi si métis bala penza o ba muzungu mundelo azolo mosongo penzo echa mosongo boy balima miso pembe ya na kisasa histoire gosila tellement on appelle ça bien azala kimia je vais prier pour lui to concordance spirituel pour ma bé ko ya ke menea et ko il a été. Et voilà, prophète John Gefa, tu as commis vraiment un souka, je sais pas, numéro de contact, et puis bah, dédicace, bah, salutation, on a bateau balingayo, et puis pourquoi pas la bateau balandaka, bateau balandaka. Au 2018, aux acquis, prophète John Gefa, au Bano, le baquet. D'accord, bois caté, dans ce le côté, mais si le prophète John Gefa, aux ongles, c'est 2019. Est-ce que ça comme tout est pour prophète John Gefa à Monique, tenez ma maison qui est né président, mais même on est sur ta BCD, c'est fond à compte à car on a bino ba joie bona polémique on a monité. Na boya ki na ngana mona ki Yesu, mais na mutuna parmi batuti. Babangani. Kabila Jimbongo tout bac central lokezate. Te na lingi bata poto il faut la boire kabango parce que ça la bien. Le roi pour le biboye na ko boire kapé de souté. Lelo na boire kité. Ozomona. Bata poto pe o prophète John Gefa boire kité. Te na boire kabango. Te ba kozonga na mboka te parce que eloko moko bongité. Surtout Gauthier Bele. Président Gauthier Bele roi d'Angleterre. Yé dot yé ma belle Gauthier Bele. Akoka metio la te. Neta Monica ka. Ah Mouette. Les mots. Ouais, bon. La personne morte na maman Brigitte, ngefa, ouais, moi si nanga. Te na. Ye, so ka meki na ko buka ne makolona na liboka. Nga mongala te. Yo singa na zali JB Pia na nani yo. Yo singa JB Pia na dikinon. Nga na se camoufler na libala pena na vanda bu camouflage car bote mon pete nga na bino benga ngo speed na ngai na yo tozo lala et puis nzambe ko personne ba soda on va la te OK alors na pesi mama Brigitte ngefa nga moite lembo wala ne mutulanga et puis Gauthier Bele na bino moko di pumba nzambe pambola bino et puis na BCBG surtout roi Mouna roi de Makembese comme dit maréchal Mouna parce que il est fin tous les moments il peut alinga basa mike boite ba ben o jakondo alinga mama bokoto parce que ba ko na ye lembo ye moko tala mokuse nzambe apambola ye et apambola ba inina nga nyonso et lelo yo na changé combo na John Gefa na bonzambe prophète John Gefa sa moto mais na mokili po mama monga nga funda ngai na matiseke ba ngai bonga na chinela na mikra tukabishi lelo tatukabishi yo azo bisabino oya tikali molobeli na bino na koloba vérité rien que la vérité soki malamu ezali tokoba malamu ezali a tolobi Félix abani moi bien pourquoi azo tika moninga asala na kabila zo mona makambo ezali bon c'est bien et puis makambo ya Fayulu elle na RTNC et ça la kate a l'entrée belé mais kabila bima na vinaï
hein bato na kabila babima na vie ya Chilombo batika libre asala musala na Nzambe apambola numéro na so ngai pona ngana na musala na Nzambe pona tala makambo na bonde la tout cela et puis na robanda na succès na prière okozonga na WhatsApp 00243 89 610 49 41 okozonga sur 00243 81 867 26 78 okozonga sur 00243 99 99 42 937 pona sukisa na robonde na Nzambe na ngolu tata na lola yo bandaki na biso pe osukisi na biso kolotika ete émission ele bisa bato vérité bayoka bayeba pe batambola malamu na tiki chaîne Congo France maboko na yo Didi Lipumba na tiki maboko na yo olobi na Jean 2023 auto kangi na sekangi na sepe na likolo auto funga na sepe to funga na sepe na lola to fungoli chaîne yo ekene musika to fungoli pe cordon bango muna BCBG ba journaliste ya kitoko balinga ba lembo bango nyoso ozana na bango milimo nyoso na mabe oyo ya kokendela makembe se pamba ya kobomaka mabala pamba ya kobala bango 5 fois 6 fois na Congo to boya ngo molimo ya kingokokoto to boyi na kombo na Yesu makila ya maso pakata de kuruse osungakata bango tala Frank Jongo za na kata na boloko tala Domi Jongala et tala baninga nyoso bazo kosufuna kata na hôpital kolo sungo batela bango on a sengi na poko lelo nzambo yebi tala pe bon subana kata na poto Afrique bana malade bazangi de sungi loboko neza mukusete pona kosunga bango kolo bamo na loboko na yo les mercés soit c'est toi qui guéris kolo on a sengi na poko lelo yo yebi o etikali o baksango na komona tata pe na mwana na molimo santu amen amen. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Merci. Et voilà, un grand merci à vous, très chers abonnés de notre chaîne www.Congo France TV. C'était un réel plaisir pour moi de pouvoir me présenter devant vous et pourquoi pas de pouvoir vous présenter cet bel élément avec le prophète John Gefa. En attendant, restez branchés sur notre chaîne. Un grand merci à celui qui me soutient le plus. Il soutient à Eleki Abatnyo surtout. Il y a Papi le roi carte illimitée, formule à Soukabilanga héros. José Ndombele Showman, Junior Mosoukou, prêtre à Mokon au Maroc, les Kabos, prêtre, HP Redo, mes salutations spéciales à toi, et aussi à Jordi Format depuis Ngwanzu, Clanday à toi, et Clanday aussi à Ridi Gola depuis Ngwanzu, Ngwanzu m'a beaucoup à Ridi, soit Ngwanzu, il faut mon à Ridi, et voilà, et moi je vous dis bye bye, restez branchés sur notre chaîne www.Congo France TV, bye bye. Congo France. Bisona bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Congo France.